motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesaka ngai eyano ata na mpasi ngai nakotika yo te natingama nanga kaka seyo utelemisaka makolo na ngai esika basusu bazinda ata namoni nzele za molili nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela esika natia lokolo ai ya miso na ngai ekomi maya komela kati na esobe obongoli pasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi ya ngai lo je crois bien que bino oyo ke bozolanda biso bakotangela biso kombo ya prophète apôtre oyo azoliesa bapasteur ya kuna na Paris bapasteur ya poto kindoki bien aimé dans les Seigneur ba o bolanda ke émission à la fois passée boyebi très bien peut-être ba misu bazui biso ka lelo ola kisinga ba photo mo wana ba photo ndeko atindeli ya pasteur ya apôtre ya Paris wana bandeko babengaki pona ke baye ba kombo ya apôtre ngo bandeko ba photo ezali pasteur o balesi kindoki et pas apôtre atini ezali na pareil ya ndeko na biso prophète Marquis na ebité papa bandeko badana na potuka bamona ba photo ngo pe otanga ko ndeko ya pasteur alobi nini parce que atindeli yo déjà ba photo église nande babana ko sangana nande babana hotel misé na cher ba photo nyonso eza wana ndenge ki ba ko église ya apôtre ko assister na bandimi tutu ba photo ezali bien aimé dans les ana na elonya pasteur na ba kombo na ye o ke bo mona ke apôtre ale sara bandeko na biso ya Paris na kuna kindoki alesa déjà ba pasteur kindoki na Paris ebele ba liste ya ba pasteur ba sorcier OK apôtre pe alesa ba kindoki ko bima bien aimé dans les seigneurs bandeko ba na posa ba mona pe ba yoka na lingi na bisa bandeko wana que parce que na Paris na minute eza ya koninga ba église mususu ko panzana OK apôtre wana pesa déjà ba pasteur mususu kindoki bada na Paris bada na France mais au moins que ye moko nde mutazui courage ya roya ko ba apôtre azodi esa kindoki ya boyina e ko puma bona boma asa desa bande ko ebede liste ko bima to nde bande ko Paris bande ko ebede ba okima ba église kuna na Paris na France apôtre wana au moins ye mutazui courage kombo ne to tanga ngo bobanga na binote to tanga kombo ya apôtre bango moko bana Paris na Belgique wana ya millier na ye mingi France Belgique ne bisika o ya Londres pas tendaka moi mingi na Londres ya Paris ba pasteur o ba nini ya pesa pesa kindoki ba église bele bandi me ba olongwa kuna na vidéo to mona o pasteur o apesa témoignage parce que otanga na ba kombo bapa kolo mafuta ta otanga ba kombo otanga ba kombo bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya kolobake nzamba boye to koye elisusu api bien aimé dans le Seigneur enga merci na bino nyonso bozola na biso bozali connecté tika ete nzamba lola mona bino pe lola e futa bino bien aimé dans le Seigneur merci na pasteur Feza Missi à la bouche autorisé de l'Éternel nanga maziri ken apôtre Fabrice qui engata l'homme de surnaturel depuis Allemagne na mama mami mbunga motema papa Blaise mbunga Philo Mukwaya motema Bivens de Monzamba Lola amona bino kuna depuis Londres pe amona mama Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel et na Boston bonzambe na bonzambe Lola ezofuta elongo na frère papi Kongenda ma sœur Bobette pauvre l'angolaise Maria Bobette pauvre l'angolaise depuis Italie nzama Lola amono pe Lola et futo ma sœur pe nzambe akota likamnoe esikozali na Italie lolo bien aimé dans les seigneurs tokosoani na émission il y a lolo rien que la vérité bien aimé bon mon akil émission tout ça qui la fait passer il y a pasteur o ya laissé qui moninga na pasteur kindoki apôtre moko kuna na ngambo ya Paris na France azoli sana bando ba pasteur
Kindoki bien aimé bomonaki bandeko babengaki fallait batanga comment on a apporté on a bien aimé le lot je crois bien que bino oyo ke bozo landa biso bakotangela biso kombo ya prophète apôtre oyo azoliesa bapasteur ya kuna na Paris bapasteur ya poto Kindoki bien aimé dans les Seigneur namba o bolandaki émission à la fois passée boyebi très bien peut-être ba misu bazui biso ka lelo bazoye ba disolant bien te mais na kosena ndeko na biso a notre commandé atia biso extrême muke ya la fois passée ndenge pasteur azolela moninga na abengisaki na église ko sa connaissant azo ke côté mais pasteur ayo kolesa kindu pasteur moninga na pasteur ko molesa kindu ki apôtre pasteur ko mo pumba na butu pasteur lukulu kina ba moyen nyonso akokite ayo kolela na micro na biso pasteur azo pumba vraiment na butu ba lesiki kindoki bolana extrait et on se retrouve tout juste après Raboué posant la prière ici à salitable dans la salitable tovandi pe tobandi Goliath ngala moni ngombe ya soki ronyo soko enfin ezaki biloko ngombe oya kati ya ngombe tokabani pe ndenga tala yo komana ndako nde na komona ba makambe komo salama ya biza na bani ko pumbwa na pumbwa mwa so na salika na kendi kolo tini lori kolo na zomona banzete na zomona ba forêt donc asko moteur moko elela na nsima na ngai lokola avion nazo plane mpenza likolo nga te mpo makambo nini na ntongo etani nayebisi yo paster talanga makambo nazomona abio nono ezali bien kutu bien nzambe nde azolinga amatio na niveau supérieur nakovandaka so ekomi minui mpo komona muri na mbeto nanga mur efungwami donc na koti na monde mosusu nazomona bato baesclave bazokanga bango basinga bazokata bamisuni bazolamba bamakila donc bamakambo moko ya bizarre bato moko ya méchanceté donc bato bazoza na monde wana alors ekomi kosala nga lokola kobanga je dis mais qu'est-ce qui se passe soko nayebisi azoloba albio nzambe azoluka amemanga na niveau supérieur donc nazala calme omona ndenge bino boza na église wana na kitambo bato baza na victoire to bato baza na disons na bon marché yo na mbetu na yo na niveau kitambo okokomona ke no wana kingani wana songolo mpe oyoka makambo bango bazoloba to bato bakozala maluku me yo oza na chambre soko otali kaka na miso wana ozomona wana frère fulani wana sœur songolo bazoloba makambo baboye bazotonga mutu boye bazosala donc nakomaki mato comme il développé. Alors, c'était vraiment bizarre pour Nanga. Alors, naiko website. Malamususu na vandi, na loti, enfin na loti, na moni, pour wane za kolota tezeka so, saka mkebo omona. Tuzaki na katia salle moko, lié, na pasteur mususu adjoint bako travailler na ngai. Siko tant babano bonde là. Alinga na bandi ko planer donc na pumbwe lisuka na kata salwana nazo pumbwa lokola ndeke nga vite makambo ya kupumbwa ikomo na komo mona ndenge mususu nde yangwana na moni kaka tango na ye na église basala nga pe opération ya miso donc tozo kana susu te bon elo mususu pe ezalaki ngai na kola na nga na français. Donc, on a une facilité en français. Ce qui fait que, quand on parle de l'église, on a un bango, on dit que ça, makasi, pour nous relaxer, mécontentement. Donc, on dit qu'on boudane, on se boudait un peu pour un oui, pour un non, et ça n'allait plus. Les psychoyo, problème que se passait dans l'église, moi, je suis venu à l'église, je suis venu à depuis 4 ans. Mais tout le monde a raté. Si vous avez à terre, gouvernement. C'est-à-dire, si vous avez comme il il faut que si salaire, on peut se faire besoin. Donc, il faut que au PC bon, au ça qui combien au PC 30 € dans ce qui en voilà au bon abonnement bon on se pour gérer
gouvernement titre d'enseignement sikoyo comme il y a copie menaceur wana mais à ça qui peut gouvernement donc moi la motion a baissé ba carte na ya banque ba carte de crédit il y a ça que gérant a on peut se kaka oyo il y a ça que on a besoin c'est comme moi la motion ngo aye ko za fiancé donc moi la motion a fiancé aye na ye ko présenter quand les alaka na fiancé avion garçon là il y a quand même na fondement na ye en tant que garçon pas ko ya bala moko to vanda ka l'église boye moi moi c'est appliquer crise donc dans la prière on a compris que y a un activant qui crise autant Tomito Benga comment on appelle les pompiers pas la piso en Belgique ambulance il y a bien tete boutique ngamo na ebi na arozonga na ayeko sala sokini mina puis fiona ayeko songa normal desiko makambo yeko pima que non yé à ces belité ndenge moi la mention a ju fiancé alors moi la mention a yebisi fiancé na makambo nyonso ndenge lekana abio voilà au moins les jours là tant on a présenté à l'église dans la crise na butu nango na poko nango abengi ngai tokei na hôtel soki a violé ngai kutumbete bukana na kanda ndenge fille a yebisi fiancé na ende a ekoloba en église et puis ça va problème d'église parce que ba yebisi maman ya fille wana na ba parents na ye ba parents ba bio mwana na banda kota na église wana ayoka kasusu bisote ba parents na ba bi comme ba porter plainte donc comment dit makambo penza ba bi façon ça ba carte wana ya zo ki ba carte enquête tout ça gouvernement bisope to ekolongo église ngala yebisi kaka makambo na yo na soko kango susute donc na oya susute oya susute pona nini mais il faut yeba nzamba zo ebisanga makambo mbetu na yo ngabi abo donc nzamba na bonzambe na ye ayebi makambo sute nzamba zo talaka mbetu na ngai na solo bano en tant que prophète moi c'est na azala makambo yebisanga mais yo mtoso pekisa ye donc ngai c'est na oya susute nesiko na bani komona ye donc physiquement eloko tosai na ye eza 100 € ya pesa ngana baksa na zoma iPhone mafuta wana oya uti nango na mboka wana komona moni Israël na Israël atinga na bisa parokolo ba paralysé bandi et troisièmement biloko ngana ya la table na ye tant on a lié on wana ya ngombende na komi ko pouvoir na komi ko sala ba environnement ba mbujimai na ba tepele ba chef coutumier ba nyoka makame bele na komona donc mission na ngefungwa maki et maintenant oyo ngana moni na ye na spirituel c'est-à-dire azo ya sikolo na ndenge ya fara boito la vaina mbetu kuna zomo na ndenge azo kota comme ngana tanga mingi alingi azo ngai ba livre na kota ngapi pe na kopesa livre te ndi abimisi carnet nezaki na feuille moko feuille wana bakoma mais ba écriture bakoma qui je crois ezaki soit du japonais ou du chinois ou ba arabe to ba hindou mais donc ndenge bakomaka français te ezaki ba écrit moko ezaki na ba ndenge bakomaka ba sini wana soit arabe hindou mais bakomana ba biloko mwana asali loko moko boye dominer ngamal moko akotanga i feuille wana munoko na melango peza donc je n'ai pas su réagir ndé ba calvaire na ngai kubanda nasina longa l'église na ye abandi ko tindelanga malo oloba na ye ngana za kamikaze ngana banga liwa te boyebisi kaka ayeba kosuko ayeba kosambela tokomona ngana eske yayebaki makama nzambe ngam na lakisi na bimisi na télévision aboyeba ngai naza kamikaze siko bato pe bakombo ya koyebisa nga tika kaka ye aza mwana matete abundaka nanu tala aza bien te pasteur moko ya koyebisa nga abi soki ata moto altuni yo makambo moto wana koloba te makambo bomoi boloba te je vous en prie boloba ngai bozobanga ye bondenge na abi te boloba te donc moto nyonso na okutana na ye azoyebisanga ndenge wana alors na bangi komona ye na ndoto aza koya
aleka nsima na nga kosa na nga par rapport na ndenge ya sodomie ozomona donc azosodomize nga donc tokomi na ye homosexuel mpona kodomine nga nakomona ye aye agare voiture aye akoteli nga na chambre azokota na mire. Il était dans ma tête sur la fin du kamazo kaina katia mutuna ngazolo yo komona yo kobonga te tokotala ti ayi kovande langa na boîtier à rideau moni esika rideau ezalaka boîtier à rideau ayi namona ye afandi wana azotalanga même si moi sinanga mutu oyo azoya kaka donc harcelenga et ça fait 4 ans et demi que nalalaka te. Donc à 2 heures, la visitation va péter la flèche côté, et ce tambolan, zoto mobimbati, zo capitaine de flèche, zo tambolan, et zo soir. Ola la kakaboé, baé bati au moto, baé babois que l'eau, et l'eau comment on la poussière à ma calme, et kokota oti, na sexe, mon sexe, et l'embi au combien puissant. Donc ce qu'il faut, na sambe la boutou mobimbati 5 heures. Oh là, attends, 30 minutes, 20 minutes. Mais Bongi, Pedro, Bongi, ça fait 4 ans. 4 ans et demi. Voilà, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofta, Bande Kominge, Babenga, qui bien aimé. Apporte en nani. Pasteur Oiseau, la biso, nani. Balesi Kindoki. Et c'est des scandales en Akin. Et c'est des mamans na scandale. Est-ce que tu as grâce? Que binona bien pour benga que batanga comme on ba qui s'appelle ba photo na lolo beaucoup mona ba photo na ye ba kotanga ba komo na ye apporte ekosuka ndenge nini ba o ba message toujours que porter bando plainte bona boy ndeko o ya memaki du solo o ba kotaya en contact na pasteur na par o ba yeba na très bien aza awa to tuna ba mituna nyoswana tokoyeba au juste apporter en zana battre mais kuna na Paris si il s'agit pas que nous ko délivrer soit ko kebise ka bimela sunu ndeko ya pasteur on a butu basalango. Merci beaucoup na bino nyonso tobola na biso tozalina prophète Marquis Efata. Shalom l'homme de Dieu. Shalom papa Lvin na pesi bande konyoso partout dans le monde mbote ba oyo ba pesa kamato et penza confiance na la voix céleste pona kozwa ba réponse na mituna oyo bo mituna ka butumo ina kati ya mitema pe na bandako Yesu Masia akanisela bino papa mbola bino. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Tout ça on a moi pas en arrière avant que tobeta ba masola lelo serviteur bazola no partout. Réaction zoina ba réaction ndenge ya bandeko na lisolo oyo na émission ya événement esamaki apôtre Alice Moninga na pasteur Kindoki. Nakanisi que bandeko nyonso bazaki na souci ya koyeba premièrement kombo na ye l'apôtre non comment apôtre mais quand non par rapport à la réaction à la fois passée par rapport à la réaction à la fois passée nakanisi ke nazwaki temps ya kolobela pe kopesa bandeko nyonso conseil bana na Nzambe que ozobondela mais faut à la prudent monde de ténèbres bazana ba stratégie ebele nakanisi ke na niveau oyo même ba pasteur na ba serviteur de Dieu mboka na biso Kongo bayaka koloba makambo oyo ya ba pratique ya mabe église plus balobala kisaka la limité mais bazobosana ke Satan azana ba stratégie musu na limité mais na Angleterre na Paris hein na Bruxelles kuna Satan azana ba stratégie musu contrairement na oyo batalimité basalila. Alors faut sikoyo ko bondela Nzambe ko yeba biloko wana ko talisa ngona bana Nzambe na ba comprendre te parce que omoni apôtre wana bandeko yo avant que tu beta soyo apôtre na nato beta na moi impa toko na na muzo ya lisolo ya sorcellerie na monde ya sorcellerie na bisa ki jour moko awa sorcellerie za réel oui sorcellerie za réel na bisa ki awa moi na pasteur aller pasteur je crois ils qui avant makamba ki ndeke oboya ki ndenge nini pasteur bali aye na bisa ki que pasteur bako liaye na monde kindoki bako kwisa même mutoyo azana titre ya ki apôtre ndenge na Congo abatwa la tanga ba titre wana na rien à voir avec monde kindoki parce qu'il y a un monde de ténèbres na monde ya sorcellerie. D'abord sorcellerie de par définition ce qu'on landé le comment na ki eza mystère moko o eza wana juste pour na ko détruire pour na ko boire la batu ba mauvais sort pour na ko baby sa ba vie ba sorcellerie musala na ngwa. Alors sorcellerie
même tant que bundisa on a ba famille il faut la musique ozo bundana mutu moko za musique ozo belela ozo sala ba prière ata azo attaquer boza musique mais ceux beaucoup déjà collés ensemble ils ont déjà une porte ceux qui bovandi ndako moko wana kutu kolobati oko ya prière to bondeli tango ozo ngaka na ndako ya vanda otala biloko ndenge za na moto wana ezotoka apeti ngo flèche bolango lobi bokie ba démarche makambe simité bolango lobi bana babandi malade. Or mutu azo sala ngwa zana bo uti prière mais boye ya talika maïke après ko lia ba komela mayo a fixer ngo ka regard flèche bo melima wana malade bani na ndako donc sentir que bozo bondela na bino mais quelque part situation ezo s'aggraver c'est pour dire que ndoki akoza na kati ndako parce que moko ba signe ngwana bato ba bondela baze belé bazo bondela na makambo ezo s'aggraver bazo kota na prière makambo ezo beba kaka il faut contrôler aussi entourage ndako pour ceux qui membre moko ya pharaon oya kindoki aza déjà wana beaucoup bondela mais beaucoup banda ko vivre toujours ba flèche ba biloko wana azo beta donc bana na nzambe ndenge bazawa il faut que le barabilo oyo papa bana nzamba comprendre ngo que roza na bible na maboko mais so roza biliali kindoki ba pesa ngo kaka na biloko oliati kindoki ba pesa ngo pe na sexe. Ah bon? Ouais, ba pesa ngo na biloko oliati. Vas-y. Coucher na moi si moko boye azana sorcellerie à transmettre ngo j'ai un frère oyo na koloba mboka benga te vu que musala na biso ezaka discrétion. J'ai un frère comme ça aussi bakawane ya mingi azao vivre na moi si moko moi si wana abando salise moi ba pratique moko monika na monde impudicité surtout ya bato balinga ko komisa makamunyo so bongo ba mindele basala kango donc abande ko salisa ba sodomie moko boy or na kata ba pratique ya ba sodomie on abande ko salisa frère izalaki une façon ko transmettre et sorcellerie etant ba kabwani frère skoto ba kabwani abande bunda na vie na makambezo marché te akende bo makambe marché te amoni bena makambe se bloquer après abandi ko sentir siko na butu bazwa ko joye bazo bimisa azo mona soko alali babandi ko lande mbangwe après amoni mbala moko pou apumbwe aka ebisi pasteur na bango pasteur na zo mona na opumbwe parce que pasteur a ebisi yete ezali que tant ba landa yo za satana tango munu pumbwe wana za nzambe mutapesi ma papa or ba pese formation ya ko banda ko bimisa na butu muto l'homme de Dieu zela tant a ebisi pasteur oza l'homme de Dieu oza mutaki bonzambe parce que bakopuma mususu na ndenge pe que toyoka pa ba frère pa ba pasteur ba mater ba nini kopuma mususu eza neti que oloti ba démon parce que bando wa misala mabe neti que ndocument bonzamba taliso ya famille azo kobundisa yo papa soit que au gagne au nom de Jésus soit ozo pumbwa ozo beta bango déjà so monika ozo pumbwa en tout cas muta pumbwa raté papa kaba ange donc c'est pour dire que bakotisi na kati na yo un esprit mauvais ou ko banda ko permettre au s'envoler donc bako ya ba peso formation à bongo monde à sorcellerie ba pesa formation à bongo oyo ki angote et pas ya apôtre et pas ya pasteur o ale kindo ki pas apôtre oui yepé abande ko mona batu ba olande ma o sentir ko moteur moko na kati mkongo na yezo baluka après pour apumbu ba serviteur mtu ba benga ki na mais avant pasteur azwa pe batak na ministère pasteur ba bundisa yepé avant na batak ya zo na ministère na bitumba nyoso azwa étant mwana na nzambe atikala opumbu te jour moko mona te ba olande ba opumbu c'est à chaque fois que ba ko attaquer mwana na nzambe soko aza attaquer na sapungi fois lamuka mbala moko nom de Jésus ce n'est que normal alamuki et puis muto azo lamuka na pongi ba attaquer j'ai des frères comme ça on a eu on a l'amour on a pris bazo attaquer nga et ça kana gangi mama donc tu vois que la personne n'a pas l'intimité avec Dieu muto azana Saint-Esprit bako attaquer mais ko l'amour kana c'est ekozalaka au nom de Jésus-Christ mais c'est comme une défense na les sous au nom de Jésus-Christ mais défense to comme mona na opumwa c'est la sorcellerie inconscient ou soit bazo moko a benga kinga à ceux qui pasteur à lobby bien si ma grand pasteur à lobby wana za ko puma normal et la diabolique à lobby et arrive à rapper depuis abana au prier à prier nzambe depuis nzambe malamu anakin et ça là que ceux qui à la liboy à la famille moko que ba ndoki sorcellerie vraiment za makasi et ko ça la vani na kitbo moi pour nge ça net que yibié ami mona bimi katina amoni vraiment bandoki OK bazo ça ba plan que bazo akumo bunisa bango au mona pe boye lobby nango wana pe intel la mutu mutu comme ko sale pa akumo bela et arrivé là raye pe que azo mona ke o azo buna na butu ban akumo buna bantu misala mabe ba demo ba lane ba mo amati akumo kimazo pum na ebisi obo omoni makambo ko pumba wana faut faire très attention avec ça
makambo ko faut yebisa bandeko babengaki makambo ko pumbwa bandeko so poser belé wana lotaka na zopumbwa omoni ko loto zopumbwa wana ezana mususu zana sorcellerie inconscient donc la sorcellerie inconscient on ba toujours ko former ba komisa ngo conscient so inconscient wana akoye bandeni ke sorcellerie inconscient ils ont un symbole belé, ils ont un signe belé, pardon. Il y a beaucoup de signes, mais sorcellerie inconscient, ils sont trop dangereux. Ok, vas-y. Par rapport à la sorcellerie conscient. Sorcellerie, c'est à la conscient. Local, n'est comme tu as une preuve. Après, Moussalo Nzamba ou l'Axabiso, un pasteur, allez si bana mouninga na pasteur Kindoki. Bon. Na kati ya sorcellerie conscient au mona ke bana ba otubela même ba oba yepa na église ba senga kinga papa na boyaki ba lobe na ngana pesa mama na boyaki wana sorcellerie conscient donc moi naza na possibilité ya koyeba ke ndenge naza bazo senga nga papa fona boma papa ako boya na sorcellerie conscient ezaka facile mutu aboya mabe mais na inconscient une maman alali azolota ba pesie munduki balakisi nzeta makemba makemba ezo bota teli bayebisi ezwa munduki obeta na nzeta makemba wana mama na sa ndoto azwi nzeta munduki azwi munduki acheka na makemba pa makembe panzanye kwei na tongo nango alamuki babengi mwana na asisi université na Lubumbashi ba petie masasa kofi nani abomi mwana wana mama oyo ndabomi na sorcellerie inconscient encore mwana musuba yela kinga na église papa na ye ba incompréhension des papa na maman va divorcer ba bien ba kabola ki bien te memi sorcellerie maman coopérer na bande ko na eto bo mamubali nanga so ba luki papa wana ba zuete ba koti na nzela moi tango ba bomi papa akufi ndenge nyaza na volant yoki mutema pasi azoki na nzela bandu atelemi abandi ko sanza makila ba meno hôpital akufi mais que lokola za ina petite sœur na yaza ma sœur omoni ba ma sœur ba yebi mo rambebele plus to loba déjà makamna ba on tozongela ngote bazana ba tarzima na koyeba ba marambebele ma sœur aye akoni ndako ndeko na azuka mwana wana abende na liboko biyo yaka yo folo ba vérité mwana wana azo expliquer bo na butu na moni mama aye apesinga lipapa ebisinga boma pese na mire na bandi ko boya ebisinga boma pese abandi ko betanga komboto na bomi pese ne na tongo na ki papa kofi on comprend donc moi nazaki dans la sorcellerie inconscient mais ce qu'il faut pas l'accès musala musala c'est que na sorcellerie inconscient monto ako banda ko boma ndo yo ka batu musote ngasoki na loti ko kisamaka attention batu nyoso balota ke ko kisamaka ezate ke nzambe muta révéler ba dans la sorcellerie inconscient ndo kiaza na possibilité na sorcellerie inconscient a loti likampa ebiso alvi na loti yo au salibol pour mona pas esalami o remarquer muto na sorcellerie inconscient ya lota ka bola muti ya lota kama be na loti tela kufi une semaine après muto wana kufi na loti na nyo asaide na loti ba bengano na libala effectivement waka na ebisa ka na lota ka ba ko bengano na libala moni fala ko bondela te ana sorcellerie inconscient muto aza sorcellerie inconscient tout ce qui se passe dans le monde spirituel azaka na ba babiloko wana fo ba image wana la kai aye ba quand même ba information bela ko banda ko zo yesko banda ko kanzaki nganza mbe muta revela ngana za na do ndoto za la raté na landa ko pasteur ma wazulu ba do ndoto do ba vision do ya vision za la raté donc ils ont interprétation parce que tout le monde ne peut pas interpréter mais do ya vision za la raté même ndumba na kato tel asala ki ndumba ko lota a loti pe réalité et ko kisami do ndoto za la raté même banganga bandoki ba lotaka mais interprétation des adons tout le monde ne peut pas interpréter. Alors na kati ya sorcellerie inconscient mutu azana possibilité ya kosala mabe o ya zoebati bako salise mabe bako bomise même moi sine bazuka mobali na yo moko ba pesi eloko ba bisi beta moi sine on a sando to beti opena tongo kufi bako tala ke non so ba bimisi image ya moi si akoboya ba bimisi image eloko moko boye kata eloko ndenge zaka mutu alali na butu ba pesi mbeli kata bitabe to kata manga azui manga wana kati yango ebi pete ke na bomi mutu na tongo mutu akufi. Dans la sorcellerie inconscient est trop dangereux parce que mutu ça la mabe yebite ke na sali mabe mais na conscient bana bazui bisanga papa basenga papa na biso na boy na bi papa futila nga classe na kopesa papa na biso on n'est pas moninga ne pasteur on n'est pas moninga ne pasteur OK vous comprenez on n'est pas moninga ne pasteur donc na kati ya sorcellerie wana conscient ou conscient bato ba pumboka faut bosala très attention parce que na kati ko pumbwa mingi c'est la sorcellerie inconscient mingi c'est la sorcellerie inconscient nous omonozo pumboboti ma papo bani ko zo tanga komo ya Yesu bazo la nom de Jésus ça aussi il y a des personnes comme ça bazo menacer azo kanga Jésus mais bien qu'azo kanga Jésus wana alamu kité bazo landa eti pa côté moko boye vision katani à comprendre côté akité c'est pour dire combien continuer combien continuer tant mutu azalaka lali tant mutu azalaka lali babande ko landa ngambango a vision katani yebite soki bakangi donc oza mutu moko soko koti na vie ya prière te oza na vie ya mukuse donc ndenge moni balanda ki spirituellement wana même tango la muki les esprits sont toujours derrière toi
bako sali sur accident, bako baby sauvi, bako détruire na malade, ils sont toujours derrière toi. Donc yango moni eza mabe makasi bana na nzambe ba ibaka ko kutana na ba poursuite na sabandoto et il faut ce que muntu ako interpréter yango po yeba parce que l'émission moko na lobaki awa na kati ya bandoto tout n'est pas condamné. Bon azaka tout est au moins pasteur ko lobana ngana lotaka na nga mais tout est révélé condamné par la prière. Attention, il y a des visions où il ne faut pas condamner. Il y a des visions où il faut condamner, il y a des songes pour si Dieu nous prête vie, je vais différencier les songes et les visions, on appelle ça différence wana tant où il y a des missions avec le temps pour nous différencier songe na vision na cauchemar pour différencier on peut pas nzambe belé ba comprendre. Donc na kati ya ba songe belé tant aux lota il faut y ba ke nyonso ezaka ya ko condamner te eza na ba vision oyo il faut nzamba la kisu yango juste pour exécuter au sala likambo wana mais eza na ba vision oyo nzamba prévenir yo na mabe il faut condamner eza lokola ndeko moko alali na butu azoke sala prédote alali na butu amoni na ndoto azo pédaler likola vélo bana ba okweya ba okufa donc azali likola vélo amemba na misato mwana liboso akweya atela na sima moni mwana okufa a pédaler mwana mbala akweya atela awa sala prédote lobi aibisi pasteur obinaye ezabitumba tout est révélé condamné par la prière or nzamba zo prévenir yetala famille okota wana ba aussi sobana ce qu'il fallait un prophète aye ba langage wana po ebiseki arrête nzelo kokota te abali pesili mwana liboso akufi mwana mibale akufi tango mwana misata akufi nde vision ani tanga luka leka profession na ye moko déjà zana prophétie nzamba pesa na vision ya on a ebisa kapé bana na nzambe prophétie vraiment avec exactitude eza ba songe ba vision makambo yo mona kapanda kolala ezo déterminer vie na yo. Alors soko lota kate okozana sorcellerie inconscient ou soit monde de ténèbres va détruire yo po ye ba te makambo ça likola vie na yo. Donc moi nzambe fa lota pour Bible zolo bana mukanda ya Job Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais on y prend point garde tant aux autres garde te makambo ni zokokisama soko lota kate nzamba ko lobela yo comme parce que muto azo bisanga déjà que papa ngana za na poto ça fait 14 ans na lota kanaka na kasavu. Donc c'est pour dire que vie na yo nzamba talisaka yo oza donc na nzoto oza na yo na poto mais molimo na yo étoile na yo vie na yo eza na kasavu. Donc c'est là où tout est contrôlé. Donc ça la makambe marché te zo bulate ko luka prophétie to luka ndoki za omoni vision na tango mona kana lupango wana. Donc vie na yo tikala na tout sauf que na ko déterminer na talisa yo ke na kati ya kasavu bona place lotaka eza mamaleki na yo tel wana na ko tangelo sko ba ko mona peso ba détail. Mais déjà ndenge nzamba zo la kisa OK tu es toujours quelque part. Bisika wana nde bisika vie na yo kanga. Bisika wana nde bisika vie na yo kanga. Parce que sorcellerie est inconsciente papa. Et cause de la délivrer même conscient même inconscient ils a délivré on l'a dit oui inconscient ils a la délivré parce que moi na nzambe oyo akute na pasteur aza na connaissance pe aza na Saint-Esprit déjà tant on azo expliquer ba ndoto na ye azo expliquer au vie na ye tu comprends déjà que ah ils a na sorcellerie inconscient au moni na kati ya sorcellerie ils a na sorcellerie inconscient ils a na sorcellerie conscient mais ils a na sorcellerie mususu oyo bon yango peut être le besoin inconscient parce que ils ont la sorcellerie mususu muntu ba bimisaki na bututi ba utiliser kayete mais bazuika ka sorcellerie wana ba tika ti na peut détruire vina et yo détruire comment hier ato pesier muntu kana yo ya sika le lopan lobe atutaki lobe sala accident mokolo ko boto la yo pesi mutu musu bandi ko sala bien il y a des personnes comme ça au bali à côté na vina yo donc na buto pour mbokate mais femme wana zaka femme problème ba tia sorcellerie na kati na ye pour sorcellerie bit na ngoza ko détruire donc au bali à côté na ndako na yo mais ça les baby makambe donc au monique nyoso baby il y a des hommes comme ça dans la sorcellerie la famille na bon o yemo katika la ko découvrir té donc yango za na bit moko ko détruire à côté kaka na vie na yo pas makambo na yo baby même temps ozo kabwana na yeso ko luki vraie délivrance te vie na yo tikali par terre parce que ndoki so akoti na vie na yo la première des choses ozo étoile na yo a livrer on a mort basali lion so ato ko comprendre que mon mbalo nda baby singa vie mais ce que so moi moisson de mutabe moi moisson nda baby singa vie ce que so ko luki vraie délivrance te et si le tikali wana condamné atiki yo bongo aki asali lion. Donc il y a des personnes oyo so ko observer aux hommes déjà que o eza sorcellerie mais bazo utiliser te yena conscience mais batiki yango inconscient juste pour détruire vie na yo eza lokola ba salelier maintenant ba tesco sorcellerie. Donc sorcellerie on eza que atopesi mbongo sombelo biloko fa elo raison ezara même bana misala ba perte pas mon ba perte oui ba sina ngo yango wana po aza wana po na ko détruire mona même mona musala bozani na ndako yeka soka simbelo ko boy pa epanzani loko valer et pardon na ebakité il y a des enfants comme ça so bazu sorcellerie inconscient
bateli ko la mwana a banda osala ka ba perte eza ko pesi bo ba et baby o pesi loko bo ba et baby o mona ka biloko moko valeur ezo beba même à la maison quand vous avez des choses où eza ya valeur bo moni bandi ko beba o télévision eziki po ndoki ndenga zana soka zana ndako même ba congélateur na batumba kango yo kanisi soko kebisika bato basala ba congélateur wana bato basala ba congélateur ebele na ba garage mituka nyo somona ki kufa wana eza ba maître mécanicien de ba kenda ko somba mituka kufa ba yana te mutu aso mutuka na normal kindoki batali kaka komi lolendo ba beti yango flèche okena ngo pano otali pano o mécanicien démontrer non akoso mutuka mususu ndolengo pa mécanicien mususu ba beti bongo ndo mona rapé bata ba congélateur ndo ba koya na ndako no batali kaka ndingo zo équiper ndako na yo ba bandi ko loka biloko OK otali ka prix ba yebisi yo bongsa mutuka ko risu to sundole nzoka ba beti yango flèche kindoki donc na monde ya sorcellerie biloko wani salama. Donc l'homme de Dieu pardon le ngolo banande autour beta du solo au cause au ménage non bien nyon sto etamola na vie non net que moi sto mobile to ba camarade okuta na camarade moko o s'associer na moninga ma copine mon ami intime o mobile copain na wisika copine na wisika comme mon makamazo marché te c'est que source ya malheur eza quelque part source ya malheur eza quelque part et cause à la na muto bo sangani na o s'approcher na et cause à la copine ou copain oyo bosangani na ye oyo bosangani parce que il faut moi na nzamba za ka mesure à côté la ba circonstance ba temps pe ba réalité avant na zala bien depuis na kutena mona mbali o vina ngeba ndiko beba depuis na kutena mona mwasi o vina ngeba soit depuis na kabwani na ye na remarquer que banda to divorcer banda to kabwani nazo stabiliser sur le côté même dans domaine à mariage parce que Potiphar kuti ye moazo ba que depuis Joseph ayen anda kuna iblo apporter bonheur ezotambo oui apporter bonheur donc il y a des personnes comme ça koti na vie na o soka za nzambe mais ceux qui a dans nzambe au contraire ya nzambe Satan directement nyoso ezobeba nyoso ezobeba yango moni bande ko belé bazolanda biso partout dans le monde même ba frère rebelle lelo batikala maboko pamba cause biloko wana azalai ko évoluer na très bien na balo yenge na yakuté na mwasi moko na sorcellerie pam pona émission na sexe sorcellerie ko teleka facile ko leka même na biloko akolia na sexe ko zaka wana penza ba contrôler vino mbala moko po wana les alliances par les sang on a le bac en émission moko tant bible zolo baki moi sina mobile akotika baboti bako koma les deux deviendront une seule chair batu bako makanzoto moko moko le pasteur ala tsabango alliance te batu bazoko manzoto moko na rapport sexuel donc ndengo kusha na 30 garçons au bossa na baba kutu na nombre donc au koma 30 fois même chair donc les deux deviendront une seule chair au bimana 40 on a beaucoup na bango même chair. C'est ça. Donc, comme nous devons partager les passés. Il y a côté ici passé, il y a pas opposé passé. Ce qui passé, il y a qui sombre, sordide, des bébés, na baba la na banganga sala ba via mabe. Directement les passés on les ont tapé na vie na on makam no pe bandi ko beba. Même beaucoup kabwana na soko luki délivrance te. On est un monde des esprits, il y a transmission des esprits. Quand il y a rapport sexuel, transmission des esprits ça même directement. Ba esprit pour ozo la ndambala no mona bana basi musu azala ki sérieuse. Mais ayekuta na mbali moko ba coucher ka pa mbala moko akomi ndumba. Donc azoko ngali boso na bando vanda na mbali moko donc on va suko vivre na mbali moko tendengeni donc mobali akutene wana azaki déjà na impudicité to ba sangisi makila à transmettre esprit impudicité wana donc moi à perdre contrôle abando sala kinduma il y a des hommes comme ça azaki na sérieux na mwasi na na ndaku babala bavanda kana bango akikuche na fille moko azana impudicité à transmettre makila wana ba esprit wana esali que l'homme marié à perdre contrôle abandisco impudicité abandisco ezali infidélité. Et wanasko Satan a sepelé la bongo jusqu'à ce que bobeta na mir makamnyo se komi bloqué bokomo lukando ki est-ce que cause la noko na biso na te noko te kindumba na noko. Ah merci beaucoup l'homme de Dieu, merci la bande union sto bazola na biso ya ngonde di solo pe ya ndeko yo Nicodème OK bandero na masua balobi que qui nous attire ces malheurs Jonas plutôt veuillez m'excuser Jonas bandero na bateau bazoba que qui nous attire ces malheurs c'est que na vu noso moni que makamazo tamola bien te il ça ne va pas il faut le peut-être cause na ndeko mo akota na vie na yo oyazo détruire na lobelango pe mokie vas-y nzamba pambola po zala ki inspirer makasi au moni so telle histoire à Jonas ozomona que Jonas aya futi mbongo na ye akota na bateau wana filete Bible zolo baka futi mbongo lokola batu nyonso akoti na bato ba commerçant o ba okota na Jonas wana bakenda ka deja nzela wana ya Tarsis bazonga ka bakenda ka bien bazonga Jonas azali na poursuite ya makambo ya yebaki na Nzambe o batu musuba yebaki te mais balongwe na port mon pepe betité bakomika na katikati bali mon pepe bandi ko beta pourquoi ezela bango bakoma na katikati bali
ndo mona ka bazo biso mwasi wana te olingite mobali wana te olingite ote tout est révélé condamné par la prière mbonge ko betana na libongo te faut bolongwa nanu ti bobalani bokomi na bana 3 4 lelo ko mosimba mutu komi ko regretter nzamba lobana ngana bandoto no néglijaka mbonge ko beta bokomi na place moko katikati bakomi na katikati ba les bibles zolo bake mupepe va contraire bandi ko beta donc côté bango bazolinga bakende mupepe zozongisa bango sima ndeko mo parla nda biso ba projet na yekenda ka liboso te ya un vent o ezongisa ka sima alors na kati ya bato oyo basangani balobi non il faut tout luka qui nous attire ces malheurs nanya zo bengela biso malheur pour malheur bible zolo bana mukanda ya Job chapitre 5 verset 7 6 7 totali au comment la bible zolo le malheur ne sort pas de la poussière la souffrance ne germe pas du sol alors bande kona ba comprendre que souffrance c'est ko bimaka pamba tenzela oto ya kango butu moy to zonga quand même yo commerce na bandaki bien au somba côté ka mais lelo est bloqué ce qu'il faut luka qui t'attire le malheur nanya bengeli yo pasi bande kona ba bi photo luka qui nous attire ce malheur il faut ba beta bake kuta Jonas alali pongi batu nyonso bazo banga mbonge ya lali yango monaka mutu aloka bino na famille ya ki parate ata bo souffrir ya ki pété azo ki pété donc ye on dira monaka souffrance abana na été ni abana bandeko na ye ya vanda calme on dirait rien on dirait loko ezate mais au fond ayebi ke buti bo souffrir wana vie na bino na maboko na ye vie na bino na maboko na ye ndo monisco bakela musa Jonas etant wala muki babisie mais awa mutu na mutu azo invoquer nzambe na ye yo pe invoquer nzambe na omba musu nzambe na ko sala quelque chose bazaki quand même inspiré et Jonas a monique non ngana ko invoquer nzambe na ngate pa ko yanola ngate ba bêtise ke ko yepa na ye c'est alors que bazo tuna ye ba faire na yo ezani outi wa bandi ko expliquer siko bible zolo baki avant ba beta zeke makamnyo so wana tango mbonge zo beta ba commerçant bazo zo biloko na bango bazo boaka na mai ba bandi ko perdre biloko na bango ni fils ke ba sauver vie na bango frère Alvin ndeto vandi awo ezana mutu mususu na ne oyo banda janvier décembre a perdre mbongo ebele a perdre santé azo perdre biloko juste à cause de sauver molimo na mais ce qu'il faut lukaye ba nani azo bengela ye malheur yango moni atata ko bato bavanda ka wana bazo finga ba prophète nous sommes là pendant que mutu abondeli makambe simbité toko bondela nzamba démontrer biso que ezali kamutel il faut faire ça parce que pasteur homme de Dieu nzamba zo lobela ye prophète nzamba zo lobela ye mais na kati ya don ya prophétie il y a des choses que pasteur peut-être comme on a dit mais ce que ezali ko le même mutu kana we pas mécanicien ko biso bon ndenge ça makele la moteur eza ville braquet au son ville braquet va changer makele continue ote na moni eza kilas osombi kilas va changer makele continue c'est alors que bana nzambe ba perdre parce que mutu pasteur ora c'est ça ngo flan ba bondela na moni changement te oya ko tsenga jeune koto ba bondela c'est pour dire que nanu bokomi na solution likamuna ote donc nanu bokomi na pièce o bebi wana na vie na yo côté malheur uti wana no ba lakisi wango te yango moni donc ko condamner ka homme de Dieu wana te abondela ki bien mala musu pour frando pesa ki est bon asambela ki pe pona ngwa lelela ki ope ma wana nzambe mais problème est que formule bo sala ki pièce bo changer que za pièce e bebagité vraiment pièce ba changer que les pièces e bebagité il faut détecter vraiment pièce et anini yango moni ba benga ngo diagnostic donc faut un bon mécanicien atali mutu kabi non déjà na soignaka mutu kamoko ba ilaka nga boza osama kele ezali ville braquette ezaki kilas te mais moteur ne se biba qu'il faut changer moteur donc tant que makela bien déjà tous les cas na étape yango moni na sala ki boy est-ce que mutu sala ki boy pona abondela c'est abondela pona batu babika est-ce que c'est abondela pona batu babika ça aussi parce que l'homme de Dieu na bande bazola na biso ba o ba mona bandoto wana ba o ba mona ke na vie na ba il y a instant va pas ba o ba mona ke depuis ba côté na relation mo bo kimeza na motema te maladie mo bo ekota rien ne marche na ba vie na ba bazola no eda na musika eza awawa lo ni no ko yebisa na bango na ko yebisa bango ke il est temps baluka nzambe na mozindo ko lemba te mama o benga pasteur moko abondela pona yo apparemment changement ezati ngai nako benga suba pasteur te na loba na bino butu moyi avant même numéro na nga vo benga obondela aux 8 ans na ko sambela oyoki no mzamba ko loba na ceux qui osa convaincu te ne m'appelle pas parce qu'ils en a batté belé pour monika numéro za na WhatsApp azu ngo bandi ko ambrier au comme offense na besoin prière et puis ami balé je profite aussi d'une émission on a le balika moko nga naza prophète te pour na la voix céleste. Alors prophète naza na besoin na leka prophétie na yeba vinanga wana eza musana ngate nga naza voyante je suis un prophète de Dieu ngai na bondela pour na bato bazana besoin ya ko bondela ozana besoin ko luka délivrance o benginga na bondeli pour na problème na yo ba message la prophétie o nzamba ko yebisa ngani na ko yebisa yo
mais so zana bezo tali sa vie na yo ko benga ngati ngana tali sakati ngana za ona pona ko bondela pona ba problème ba soki na bondeli pona problème na yo nzamba yebisinga ke non problème maman oyo umeli c'est à cause de ça ça na yebiso maman e umeli pona boye boye nzamba lo bisara boye mais so zana bezo otali sa vie na yo ko benga prophète fatati ngana za pona otali sa ba vie ba tete. C'est pour dire que soko lotaka ozo pumbwe soko lotaka ozana mwa kaji moko wone ndeko moko azobisanga papa na lotaka na kati ya mai et libala na vie na ye ezati. C'est pour dire que bakenda bateka bango na esprit ya mai. Alors nzambe na mawane comme la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre, mais l'on y prend point garde. Nzambe na mawane azosala kindeko oya mona quand même bisika vie na ye kangama wapi na mai. Nzamba hoteli c'est tala vie na yo kangama na mai. Mususu azawana nzamba neti awa to kotisko na phase yaki tozo bonde la délivrance likolo ya ba esprit ya femme mari de nuit. Phénomène wana to lobela ki on a yo awa. Bande ko bele ba benga po bazo quand même éclaircissement sur le lien des maris de nuit et les esprits à maris de nuit. Na ba porte d'entrée na so to fongoli yango eza tellement vaste mais faut ko fongola ngo malem au fil à mesure. Tozo bonde la ke nzambe a délivrer na ba esprit wana parce que sorcellerie ba kenda ko investir makasi na esprit wana. Ne komoka bengi nga lobby na ko loba mboka te ebisinga pasteur ngai na koma impuissant kana basi ya butu. Banda na bala mwasi na ngaka ina neto bota mwana moko lelo tozo kinde saison na simba kaili susuti ezaka suki na lali mwasi moko azo bimananga mboza ba prophète nous na kuta na bango ba yebisanga keza makamba famille na yo tangu na landi on émission moko zolo ba messe noire qu'il faut ko bela mopanga muto sako mabaku fande na bengi yo. Alors tangu pe bande ko musu ba tala ki émission messe noire wana ils ont vu des commentaires ba bengi nga ponga na tala kana ba commentaire ba tuté même so vandi ono zelo fingi prophète au monde na on na tala ba commentaire ba tuté bande ko ba benga bisinga non il y a un commentaire là ndeko moko zolo luka zolo ba kiyo za mutamisala mabe commerce ko lobeli messe noire na lobeli messe noire te que biso to ko sala messe noire ou ba catholique ba sala te mais messe noire ba sango ba sala kawana pona ko benga malheur na via mutu to liwa na via mutu biso chrétien de vrais chrétiens auto confessent à Jésus Christ tous appels na technique de prière ou benga kaliwa na via mutu azo nyokola de surtout côté prière wana mutu azo faire souffrir o avandi so na mbete hôpital o ya chao ba miom na ba kiste o soki ba opérer eboti donc yo foka mbeli na libumu vina we tikali kaka o melaka ba kisi mutu wana to ko se les prier à côté mabele vino pezu kimia parce que nzambe na biso ba benga kaye les faits dévorants pour y à exercer ka jugement ne par les faits. C'est pour dire que ata déjà au moni au monde de la kati aux autres monde de la mais il y a pas de changement parce que eza lokola ozala kati ya Égypte Moïse ici aye miracle zo salama basili mayandi azo balusa mai makila yo moko zo mona penza que nazo bonde la ya quand même l'évolution ya prière mais kawa nezo silate problème on est silate et senga pharaon achola ce que pharaon ko chola wapi na mer rouge c'est quoi? C'est le sang de Jésus. Il faut pas la qui ça prière ni noko sala muto atelemi na vina yakota mabele. Parce que pour il faut prier les Bibles aux autres que prier pour les ennemis na biso ni une très belle question, on a c'est la question on a Bible les autres aimer vos ennemis. Ne biloko ba zo la biso ce qu'on a yango moni il faut to ya kana ba Bible lingala na batu nyonso wana ba zo ko luka ko cha ba kala konk na muto bana na nzambe to kana ba Bible lingala pour peut-être français muto esala bon. Si tu biso bato to tanga na biso te to kana Bible lingala. La Bible lingala. La Bible dit aimez vos ennemis. Mais ce qu'il faut ennemi ni en Bible zolo ba olinga. Il faut ce qu'on compte na inspiration ya kutanga penza be chrétien ko bondela ko yeba il s'agit de quel ennemi. Papa, na vie à moi na nzambe ndenge ba nzambe ba olanda nga lelo awo. Na lingi na yebisa bino. Bato belé ba échouer na ba ministère à cause ya benemi. Bato belé ba échouer na mabala à cause ya benemi. Bato belé ba échouer na vie ya misala o ya cause ya benemi. Pona mutu na ye azalaki na notion te ke na zana ba ennemi. Priez pour vos ennemis. Ezaba ennemi o mutu alobaka ke yo lataka bien te Alvina longba kuna lakisaka nini ba ennemi nyonso wana o ba finga ko pour rien parce que na mukilo o mona mutu muso azolo ba ngana lingaka efrata te. Donc bozwana ye problème te alingaka yo te tout court esili alingaka yo kaka te donc aza prasa lo même abe même bozani na problème te. So ba ennemi wana Bible zolo ba nini aimez vos ennemis ba ennemi abongo okolinga yo kolingé te oliane ensemble. Bonjour papa bonjour ata zolo ba na ye na sa mutema alinga kote akozwa yo te bonjour yo ko ina yete. La Bible dit aimez vos ennemis. Oko ina yete. Mais ce ko ennemi oyo yake yenda avandisa nzungu akindoki. Abwa kilo maladi na nzoto ba césarienne
ozo sala ba fausse couche banda ba fausse couche banda avandela matrice na yo wana ozo lingo ko sa ménopause oboti te mutu afandela ko bota na yo wana mutu aliaka yo bana ba osilo na kokufa wana bana wana olobi ba koza na ba pasteur ba ministre mutu moko azolia yo bana wana ennemi wana nde Bible lo batolinga yé wana nde Bible lo bitolinga mais pourquoi la Bible dit prenez les armes spirituelles revêtez-vous de toutes les armes spirituelles minduki ya molimo wana Bible lo batola teza pona osalani pona ko bunda na yango yango ki Bible zoro ba je vous ai donné Yesu azoro na Luc 10:19 je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions les serpents le pouvoir que Jésus nous a donné ya kotambola likola ba serpent ba scorpion eza ba serpent na ba scorpion batambola na ba zambati eza ba esprit mabe ya famille na yo kotambola likolo na bango c'est pour dire quoi konyata bango bakufa quand la Bible dit revêtez-vous de toutes les armes spirituelles eza poto lela ba manga eza poto kata misili eza pona kobelela moto mutu nyonso azo faire souffrir yo akota mabeli soka tikita kota mabeli. Vraiment merci beaucoup l'homme de Dieu ce que tokota toujours les comme ya sorcellerie toujours comme on a côté à ba mari femme et mari de nuit l'article autant par rapport ce que ya bando bazola na biso ola kisinga ba photo mo wana ba photo ndeko atindeli ya pasteur ya apôtre ya Paris wana bandeko ba bengaki pona ke paye ba komo ya apôtre ngo bandeko ba photo ezali pasteur o ba laisser kindoki et pas apôtre atindi ezali na pareil ya ndeko na biso par prophète Marquis na ebité papa bandeko badana potuka bamona ba photo ngo pe otanga komo ndeko ya pasteur alobini parce que tindeli yo déjà ba photo église nande babana ko sangana nande babana o temisé na cher ba photo nyonso eza wana ndenge ki abana ke église ya apôtre en ko assister na bandimi tutu ba photo ezali bien aimé dans les ana na elonya pasteur na ba kombo na ye o ke bo mona ke apôtre aller sara bando na biso ya Paris na kuna kindoki aller ça déjà ba pasteur kindoki na Paris ebele ba liste ya ba pasteur ba sorcier o ke apôtre peut aller ça ba kindoki ko bima bien aimé dans les seigneurs donc okolo banena bandeko ba na posa ba mona pe ba yoka na lingi na bisa bandeko wana que parce que na Paris na minute que eza ya koninga ba église mususu ko panzana OK apôtre wana pe ça déjà ba pasteur mususu kindoki dans à Paris, dans la France, mais au moins que y ait mon condamné courage. Et regarde, qu'il apporte à Zodi, c'est qu'il y a boïnae, que pour ma bonne abomé. À ça, ça bande de rebelles, liste que bimaton, bande de Paris, bande de rebelles, qui m'a église qu'on a à Paris, en France. Apôtre, on a au moins il y a courage. Comme on est au Tangango, Bobanga la binauté. Totanga kombo ya apôtre wana tosi saka musala to sala spirituellement na pasteur a la vidéo pasteur a la vidéo pasteur yemo a la vidéo parce que ce qui pasteur a lobby na ye donc ya dans na epazo banga te a banga ndenge ni to bondela mo le bokanzambi papa kindokeza na pouvoir ko lega Yesu Masia on a prié, il y a des témoignages que Nzamba zo la elbika moi bazo ya suko zo été baza sous na pouvoir ko bimisa été on a fait des prières faut passer à une décision que azo tinda bando bazo la biso baza vidéo bazo la patient vidéo bokomona comment ça à permettre moi si kuto ana problème té papa mais apôtre il y a des trucs vie makamsu to ko lobaté asali makambe belé ya minene na monde des ténèbres azoki famille donc azoki foyer wana lokola na ebita ta soki bilanga na yeko na ko nyata bango ba ebi parole té déjà bon pour la bande nyonso ba Hollande biso baza na Paris na François boyebi apôtre ngoti apôtre wana ya za mingi Israël ayeli bino ba huile apakoli bino na makolo omoni on comprend une place ba pakolo makolo nda apôtre ngwana apakolo ba huile na makolo apakolo ba huile na libumu akati sa suki na sebo ramo ba suki ya sebo ya changaka ba photo nyonso na ngwa changer aza pe na ba campagne bela osala aza na ba campagne na moni ba inviter l'église wa pe na Congo na moni ba inviter l'église moko wana na ba fiche ba che a inviter aza na campagne moko zo sala kala mingi te ka wana na Paris c'est que da ba ninga na ba passer o ya pe skindo bon na ba aussi a initié papa omoni sorcellerie oyo a pasteur aller il faut te démontrer bien na bana na Nzambe ezalaki sorcellerie ya mukiete lokola o kindoki ya kopumbwa wana ba quartier ya ba Kinshasa te wana ezali loge à ba pasteur cabal juif wana eza cabal juif omoni ndoki ka ndoki boy po koma pena na niveau ya kindenge pasteur akomi wana ozana kitambo ozoyoka makambo to ba na victoire ba oloba donc ndeto boy akota l'émission ça pour autant koma donc pasteur wana
sauf que nenga na nguya na nzambe boy soki nguya nzambe zate ana possibilité ata l'émission oyo ça pour autant yo diffusant donc dans nos diffusant on te côté hasard avant apporter la possibilité de doublement mais tala no muto ya pesi sorcellerie a comme la possibilité azana kitambo amona bato wana victoire amona na bakombo na biloko ba donc apporter wana soki biso to na nzambe te ana possibilité ata l'émission non to diffusant on te ya vanda salika amir boy fungwa mais ata l'émission amona ndeto lobele bango moko bana Paris na Belgique wana ya millier na ye mingi France Belgique ne bisika o ya Londres pas tendra moi mingi na Londres ya Paris ba pasteur o ba nini ça pesa kindoki ba église bele bandi me ba olongwa kuna na vidéo to mona o pasteur o apesa témoignage parce que otanga na ba kombo bapa kolo mafuta ta otanga ba kombo otanga ba kombo bapa kolo mafuta te il est temps bapa kolo mafuta ba solo ba cérémonie wana vina yo beba il est to benga to la question de nyoko mana biloko wana donc bandeko bazo landa biso ba o ba na Paris Belgique Londres après ils se retrouver parce que après ça déjà ba passer belé qui nous a initié na église na bino ke ba pakola mafuta bazo wendre bino na makolo na banini ke ba se ke eza ba o ba na bana na ke bozo azana ba belé kala na bane belé o kaka pasteur moko na église na ya kumisa ka apôtre na kalo kwa mususu o ka bola kindoki azaka na Paris wana ba benga nga avant-hier na lo ba pe muta benga ngate mais ba benga kinga victime moko azo ya beta lisolo ya boy na kindoki azana moi cité na cher beta lisolo mama na moi c'est beta te beta lisolo moi sina été ya zaka lisolo mama na nga oyebi mama na biso mama ya boti ngai moi c'est yebana tesko ya zawana azana ba pratique a mulila ko sakana te ya zo lati c'est église mobimba rouge na ba photo ya ça l'église ndeko na kota ka kanga ba photo comment est-ce que yo mona na nzambe oko ndima pasteur obligé bino dimanche to kolata de par quel verset de la Bible ozo kota penzo kiltise ozo ndeli Jésus aloba na ba yo nzambe ote to kolata pembe po ezasina qui vous a dit que ezasina basantu nani ya biso pembe ezasina basantu banani oyo balata ka pembe baza basantu banani oyebi bango balata ka blusa pembe baba santu baza basantu ote fo la ta pembe po ba kilt wana nyo ce sont des kilts dédiés na maître na ye ya kabal juif lati sa bandimi bongo tango lati bongo esprit wana ye ezana mais ka c'est ça le kola tango balobaki bacha na Israël na Égypte bacha ba cordon ya rouge donc elembonyo so ba ça nous sala wana c'est pour que un esprit ko visiter église tango zo kota na église directement esprit wana yebi ko identifier moko na bétoile la bino c'est comme ça que okendo teka vi na yo le lozo le la vie na ngi bloqué na okende sous l'église a bien zali mais faut bon de la nzambe on a lobaka même nga avobe nga na téléphone prie Dieu soyez Saint-Esprit convaincre yote ne m'appelle pas mais bandimi pourquoi ba koma ondimagno est-ce que bandimi ba chrétien na bandimi ya beré ba zate ba vérifier ba télémé ba zate yango moni nzambe asungi ke yo che caméra to lo babiloko wana po babika à part pasteur wana to choloba ezana pasteur mususu a mwasi ya imposer maboko te yene église na ya che photo simoki mbangu a olanda ngai nga prophète Frata Marquis ouin par Dieu musika okokate na dévoiler bino kakao na kotanga na kombo na ye alimusi bazemi na église na Paris mama pasteur wana limusi bazemi donc yeso ko yeko visiter na sima église na ye acha photo ki mbangu donc yo penza mwana na nzambe tu ozo une église moko bazui photo ki mbangu ba tena sima yo ko tu ono vandi ozo bondela donc idolâtrie wana otanga di commandement de Dieu te et lo belo lo côté bon ce que ça idolâtrie te e ko sala ni église a jusqu'au photo ki mbangu ache ye mama pasteur soko ke ko consulter tala biloko sala wana ndeko ya vivre ngonde azo expliquer pour aboya ki papa so na salo dio ba weba kezanga déjà bimelanga na butu azo bisanga na panze église pour église ngwe panzana ki changer quartier place ke wana na ville wana na otanga pe komba ville wana ni monsieur zoya po bandeko bana ville wana bokeba mwasi wana acha futa ki mbangu ye apakolaka bato bamfuta bamungwa soko ke consultation prophétique epa na ye directement tango kota na bureau ne bosololi avo bima petio flèche on a zobeto zanini tango zo bima wana 2 jours après o mal moko soit na libumu soit na mokongo mal wane ko peso ka poso bengai prophète na pesenga prophétie ke bazo kanila nga baboki langa malade or ye mutana malade wana betio so tango benge prophète oloba na nga prophétie malade na zawa na komi pe malade na zoka pasi na ken hôpital minga ba monelo kote yaka na bureau OK na bureau pesa mbongo lelo ka ozobika opesi mbongo asali ba cérémonie nzoka ye mtabeta ki wango so tango obika opesiye confiance te prophétesse azana nzambe azamwasi azana nzambe nzoka ndeye muta osala biloko wana endeko avandi na kati église wana azo expliquer que pasteur 9 zemi elongwe ya kolanda 29 ya longola donc moi si ayena zemi ya imposer maboko
abondeli pona ya zui mafuta abandi ko bakola donc azana système on so qui une église na il faut obligé te photo ko bondela nanda kuna yo to démanteler to longola ba esprit nyoso nanda kuna yo wana nzoka to ba yo nanda kuna yo wana bazui contrôle nanda kuna yo ba installer ba esprit ko menacer yo po yo tikala lokola na jour o tikala on dirait esclave na ye muke lelo to lalité OK fukama pesa di héros abondeli pona yo donc alien nanda kuna a installer ba esprit nde eloko asali bande ko yo bango nyoso na bana apôtre nani bo vanda kimia na otanga kombo na asani ai le côté donc to si ça musala to ça la spirituellement to tanga komba potre na ya mosi wala to tanga kombo on a service na ba victime ya ba na za service na ba victime na bango ebele ba mona loboka nzambe ebele balala kalisusu te balala kate neti ndeko wana aussi service parce que aussi lisa ba sala ba vidéo déjà na ba témoignage bon ba téléphone kanga mi to za ba témoignage ya ba odia ba mo loboko nzambe entre autres ya ba OP bazaki basala bango ba biloko wana ba vie beba ki akomi ko lota pasteur neti oyo a uti na église o mama pasteur limusa bazemi wana akome ko bimela ye tanga longo église abandi obimela ye yo mutu zo panza église na ko boma yo mutu panza église na longo na église obanda ko bimela ngo obomanga koma o mwezi ko pe bana na nzambango musupa aza na souffrir vas-y papa toi lo bakana mukuse kenenge na za na zo souffrir bo sunganga te azo mono ndire a sauvegarder réputation ya muta détruire vie na ye za détruire ki a lobango tant to sala ki vidéo ya pasteur Ale Kindoki na ebisa ki bino bien vidéo wana salami une autorisation à pasteur à permettre abi papa ciao audio bande ko balanda bakeba c'est pour dire que vidéo na ezoya vidéo ko ezoya ya za na problème te vidéo ezoya parce que monde de bible ezolo baso tangi na mukanda acte des apôtres ba yakina bakisi pena biloko batumbi ngo na miso batu bapesi ba apôtres batumbi le biloko à satana le monde des ténèbres il faut que dimisango na mpoisa pour et affaiblir ngo ba lesio kindo kona bezo ba bondi la pona bako bondi la pona yo soki batali que non esuka entre pasteur na yo esuki entre pasteur na yo mais so za pe na possibilité te na loba pe ndenge ba lesaki nga po bande ko musu bakeba e kozala pe malamu makasi e kozala pe malamu makasi mama pasteur ye moka beta ka batu ba flèche ayina ndako na bondela installer l'esprit bandi ko troubler malade bandi yo zaka tongo kepa na to lalité abondeli pono moni kimi nzoka ye moko mutache l'esprit e bando surveiller vino makamne banda ko beba donc azana ba flèche a beta ka batu na nzoto so koti na bureau na ye prophétie azo peso ke na moni na semaine o likambesa la melobo yende mutache likambwa tango ko sala melolo bi prophétesse alobaki nanga prophétesse repens-toi prophétesse olanda vidéo oyo repens-toi tu mourras okokufa kala mingi to kokufa repens-toi donc prophète Marquis comme il est tout to okende wa bandimi on ba okende wa sina la bandimi ko bazo ya siko e pa ba pasteur plusieurs fois au contraire ba pasteur ba mo bakse ba milimo mabe ba maladie ba ni fois prier ba ba bena plusieurs fois na lakisi bana na nzambe awa bisika bokokende za fukama sambalola pour na prophète Marquis se frate na lina bando ki église na yi révéler ngai talisa ngeta dam est-ce que so na ke kuna na okuta na yo nzamba lobela ka ba prophète nzamba ko lobela tu n'es pas convaincu Saint-Esprit convaincre te il y a pas de signe kokota na église wana te parce que là ti sabatu ba pembe o te ko lata vers on est pour esprit ya pasteur wana yo ya esprit ya maître na ye ya loge ya kinda so ya franc-maçonnerie tango ko ya ko visiter église bakuta bino na bilembo na bango elembo na bango ka couleur wana o alata ka bino na moi o to ko lata boy et l'église on a telle belle en France et pas tout ce bazar wana batanga ka parole de Dieu ba intellectuel o ba besoin intelligence ba mana mamnanzami besoin intelligence te hein les intelligence te ya makambo za spirituel faut d'abord aux à l'intimité dans Nzambe pour comprendre pasteur azo cause nanga ya Nzambe ki bonzambe bolata bo sala bo wane za purement ba aventure na sorcellerie oyo ba pasteur wana ba sali ba koti po à chaque fois bo ba roger ba ka ezaka limité mais na France Belgique ba trop souffrir ba la bango ba blanc ba cultisme mais samba yeba bazo kabola kindoki les si na Londres ko lobate buno mona ko ndeki kindoki vandika na limité tina poto kindoki zali ba pasteur ya mabe ba vie ba tezo be ba na biso ke pasteur wana a laissé to ya obeta di so na prochainement et ça va bien si ça non parce que tout comme on a souka il y a émission na biso to ya obeta di so na prochainement et que ça va bien par rapport ce qu'il y a né na biso ya femme et Marie Denis. Zambé a message nommé Zambé a pambola bande konyoso. J'ai fait quelques minutes hein. Vous avez 10 minutes prophète. Nous sommes presque à la fin de notre Zambé a pambola bande konyoso partout dans le monde. Yesu Masia, le Dieu des impossibles a pambola bino. Nakati ya phénomène femme Marie Denis une question bande ko batunaki. Prophète liezanini
esprit ezali lien ya mari de nuit ezali moto abimi na kati ya sorcellerie ou ya na kati ya famille où il y a la sorcellerie. Ce qui va bundisi yo ba bloquer misala na yo ba kokite ba ko imposer yo esprit ya mwasi ya bututo ya mobali ya butu. Batunyo so ba lota kate. Po yo place ovana zo ba kenga na lota ka ba mari de nuit te wana. Na lota ka pe na okushi na mobali te. Batunyo so ba lota kate. Ozo la muka fatigué. Ozo remarquer que l'air moko mabele vimbo ni rozo melisa. Soit to lota kaka kozo melisa. Ou soit bandoto no ezaka ozana mobali moko na plage. Moyeba kelonga mobali wana te. Ma soeur, Lucas Délivrance. Esprit ya mari de nuit et ko bloqué au kakate ke obala tete o ko bala melobi ko divorcer. O ko bala melobi vina ko beba. O mona ke libala baby si vina nga. Or libala baby si vina ote yoza la kina libala butu. Donc il faut premièrement libala butu wana za la détruire. Ndo moni lelo komi batanga o sezo kota na ba avion. Ba frère nyonso ezaka hémorroïde impuissance sexuelle impuissance sexuelle on a imposé les mains na ba mibali na ba frère moto frère ake ko impuissance sexuelle epimi esprit ezolo banakati na ye mwasi akala ayela kayelo kola femme de nuit oya kausaka misala mutu soki ba cotition na libala butu but na ngweza nini mwasi wana ko banda ko contrôler soko ozozwa mbongo oza prospère okobala okozala na sengo il faut que mwasi abutu a contrôler ni nana frère moko yesu ki ba benge kopa musala ki asali test ba bine ba ko benge dans 3 jours 3 jours wana kolota ka mari de femme de nuit wana tiba ko tika la ko benga ite soki a okende ko sala test alali na butu a loti femme de nuit a visiter test wana ko zo ngote et cause la kama yo na kati ya lien tozomo na premièrement la famille il y a des parents oh aboti bana na ye moko abali bango na butu il y a des mamans oh aboti bana na mibali ye moko abali bana na mibali na butu yo zanuka a victime okoko ina garçon moko pesi tellement bolingo mais na bolingo na zo torturer valeur à moi si azomona ngote or spirituellement frère oyo azana kata libala butu il faut yo siko moi si yo ebaki non nazana mobali moko azali lié na libala butu ko lukela mobali on a délivrance batali so ndenge ni boko bima na kati ya système oyo parce que esprit wana akotia impuissance sexuelle na ndako akopesa mobali dégoût ya sexe na yo donc mobali akozala soko akoti na ndako asimbio bon asimbo tazana ya l'aise et ndako oyo kozwa ba problème foyer oboko zala la kimiate ndo mona kana ba foyer belé après chaque bosangisi ya mwasi na mobali nzoto incompréhension donc na buto ekozala lekaki bien mais na tongo incompréhension moko fekota et misale ezokauka et vie ezobeba nzambe oyo lola le dieu des impossibles alemba na kate toza na prière oyo tozobonde la délivrance ya l'esprit ya famille mari de nuit na kati ya lien nous voyons que la famille mais na kati ya esprit il y a pas la famille na kati ya esprit ekozala ka mutu moko atali yo kaka bo aloki yo parce que bato bazala exposé na ba phénomène ya mabala butu eza bato batekaka na ba lieu public basi yo mona kawana aza penza kitoko ya ndenge yo kanisaka wana ke mutu nyonso akolula ye sont des femmes au bazala qui exposé na ba esprit wana soka kutani na mutu azana milimo mabe atali ye kaka ndenge aza kitoko soko zana via prière te a posséder na bato balata kabiloko mikusi yango moni ba star oya minene wana bakendaka kokota déjà magie ya ko verrouiller vie na ba oko sepela na na télé oko kende concert no kweli na nzoto mais oko ko bimela ile lokola mwasi ya bututi bazalaka déjà na ba système bakenda ko verrouiller vie na bango parce que ceux qui bazuye lokola mobile ya butu et si les même carrière ne bako kitsango c'est pour dire que muninga musicien adversaire na ye akola telonga mwasi bandi ko sakana na epé akiti carrière na ya 6 donc bazaka na possibilité ya ko kanga ko verrouiller ba bisika wana déjà parce que li pas la butu ndezo ka rôle il y a vie à mutu finance à mutu donc dès que finance nous a bloqué mais ça les ont marché té ou ça stable té ça à chaque fois déception il faut contrôler vie na yo yam ezana mariage à butu tant que mariage à butu on nous a divorcé na ngoté même na moi so kozana libala butu divorcé té na la mairie ba ko permettre yo balata il faut premièrement oza la divorcer na libala liboso pour bala ya mibali ndomo libala mibale ko yate pona nini esprit wana evandi likolo na yo soki eza lien c'est pour dire ba ta famille grand frère no ko sala grande sœur no na ebisaki awa na émission esprit ezaka na sexe te ndeko no mwasi akola telonga copain na yo akola telonga mobile ndeko no propre ya mwasi lokola frère wana oyo awumeli asimbaka su mobile mwasi na ye na ndako te bandeko na ye mibali nde bazosala yango mpo badétruire étoile na ye et tant que alota kabiloko vi na ye ezobeba kaka
santé zobeba, beauté zobeba, non seulement ça, finance est bloqué, à prospérité à cause ya contrôle moko ya libala butu o ya koti. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que ozolandanga lelo na exhorté pour fala ki to détailler makamba sorcellerie. Mais na mukie o yo comprendre bisika vi na wezali. Place nyo solo takawana. Osana mobali moko. Soki eza membre famille na yo. Soki eza ex moko akala. Soki eza muntu moko boya lula kayo. Bien aimé, a posséder yo. Benga numéro wana tozo bondela pendant les 14 jours. Nzambe na lula kangola yo. Na alliance nyo so bakotisa o ya libala butu. Na alliance nyo so bakotisa o ya sorcellerie. Oyebaka te olia biloko moko ba posséder vi na o ebeba. Oyebaka to kuchana mwasi moko a posséder vi na o par le sexe au côté en alliance moko yake le lozo se retrouver au lamuki. Olalaki na mwasi te mozo lamuka. Nyonso eza libanda vi na yo ebandi ko beba. Nazo biso ke tant que libala butu wana ekozala nanu détruite. Tant que kobimana na kati ya alliance libala butu wana te. Okotika la jamais ko stabiliser libala. Okotika la jamais ko stabiliser finance. Vino yoko bana ko tourner à rond. Et nazo ebisa mwana na nzambe nyo sozo landanga. Prophète babonde la ponanga. Prophète na samela mingi. Prophète na jena, il y a pas de changement. Nazo ebisa yoke. Moi c'est l'étangi na makila. La Bible dit a bebisa ki ba mbongo na ye. Na banda kwa nganga partout. Mais jour à se décider qui alobaki que ce qui na simbi lamba Yesu na kobika. Bien aimé, décision à moi si oyo. Lobiko ya moi si oyo. Eza parce que simbi lamba Yesu te. Mais lobiko na eza parce que aye na ndenga sima. Alobaki na okende par derrière na simbi lamba ne pona bika. Lobiko na yeze lamba Jésus a simba kité. Mais lobiko na yeza parce que par derrière parce que ezala ki na mobeko. Moi si alitangi na makila. Moi si wazana makila ko poussa na bisika mibali bazati. Ako simba mututa ko comme ça mutu wana impure. Et cette femme a décidé lobi OK, comme il y a la loi, Jésus-Christ c'est la grâce. Loi eza liboso nanga, nga na ko précéder Jésus té. Ce qui na quel liboso loi ko kanganga, natika ngolu, la grâce et kende liboso et bana ko détruire loi en fait ki ngana za la sauver. Tia Yesu liboso na yo. Numéro ya ngwana obengi toleki siona nous prophétie toyoka nanu nini nzamba ko lobali kolo ya vina yo ende ko nyonso okoza la pose la émission oyo ozana requête moko pesa pasteur bobonde la ponanga il faut ça la suivi ya requête opesi requête il faut benga ko tuna nzamba lobi nini na requête na ngai papa nazana besoin prière na requête na na besoin ya suivi soko benga raté bazo bonde la pona yo enfin que tant kayezo tonda balekisi page bakomo bonde la pona batu mususu mais ozana besoin toujours ya soutien prière faut ko benga numéro wana nzambe oya lola les dieux des impossibles apambulo visiter bisiko zali avant année oyesila ndenge komika na suka boya nezo silela yo vina yo zo marché te finance za bloqué tala lelo bandi ko vivre na likelemba yo muto zali ko simba mbongo soko leli kelemba ngo sepeli nzoka ndeza ba mbongo abato zuifo banda ko zongisa bien aimé dans le Seigneur oya yo nyoso za bloqué commerce social les zo marché te makamuna yo ezo simbate a nakati ya bateau bandeko balelaki qui nous attire ces malheurs balukina nyobengela bango pasi na service soul délivrance il y a sorcellerie il y a femme et mari de nuit oyo nyoso ba alliance amulili ba kotisa yo pendant les 14 jours oyo bien aimé yaka omona nzambe na lola akokangola yo vina yo ko fungwama pesa nzambe confiance balati so ba pembe te ba pakola yo ba huile te pour binomo bolandi comment est-ce que va pakoli pasteur ou il vient na baby ba pakola yo le côté na kombo kaka ya Yesu Masia Jésus-Christ de Nazareth okoza la visiter je crois que nos missions zoya bandeko yo babengaki na service na biso ya serpent de pharaon bandeko babengaki to bondela pona bango na serpent de pharaon ebele na bango batato linzambe na misala pe na ba guérison mususu atato la kilobi bakotindela biso ba vidéo na audio na linga kocha église te na lingina cha mingi ya bato ba libanda o balandaka libanda na lingi ba témoignage ya église te eleki trop belé na lingi ba témoignage ya bato baza libanda o to mona nité to bondeli pona ya biki ndeto ko yana ngo po bande ko pe ba mona ke nzamba lola aza possible na nyoso nzamba lola pa mola biso merci beaucoup merci à Banonios to balanda biso deuxième partie à numéro ezali l'homme de Dieu au groupe ce numéro à contact na yo bande ko nyoso ba landi biso partout dans le monde le Dieu des impossibles à Pambola Bino tout ça quelques jours na ba élection l'émission ko ya obosana te to pesa message à mboka et ça ba message à tâtonner te
eza ba message oyo tant bazozo yango ba omona peso kokisama parce que nzamba lobaka mais tika nzamba pambola bino numéro ya prophète ezali plus 243 89 104 78 36 bisiko ozali ekomba simba na libumu yo oyo ba dossier na yo simba kate mikande bimakate oboka ngunda réponse ezate makambo na yo eza bloqué simba ba dossier na yo ozana dossier moko bando kotisa ngo osala accident bafuta yo te et comment lokola problème pona yo malade wana ba yebisa yo eza incurable faut vivre na bakisi tia bakisi wana mopanzi simba na libumu tia maboko na mutu kolanisa conviction ya douleur ozoyoka ya pasi na yo tia maboko na mutema yo o déception ezotika yo te tia maboko na yo likolo atolo na bondela pona yo. Éternel, le Dieu des impossibles, le Dieu de ma vocation, le Dieu de mes alliances, na bondeli likolo ya papa mama nyoso, afukami bisika azali, asimbi bisika zo kapasi, apesi yo elikia, atieli yo motema pendant momanga na zobondela awa. Le Dieu qui m'a apparu, n'a zo déclaré avant cette fin de l'année. Changement écoute na vie ya mutu moko azolanda prière oy. Et na 2019 awa, ezala année ya enfantement. Comme le chiffre 9 eza chiffre moi si abotaka. Éternel Dieu des impossibles asimba bilaka. Ba mona ye a changé ndenge moi si aboti a changer kalibu mwekiti. Bato ba yeba ki malade ba mona ye guéri. Bo ba yeba ki komba ba mona ina bana. Bo ba yeba ki célibataire, pauvre, chômeur, ba mona ye stable, à comme marié. Je déclare cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba lola abongola yo motema na kombo Yesu Kristo. Amen. Amen. Bonzambe na bonzambe lola. Les offres simanantes ya rubaki nzamba boito kwe lisusu wapi biso na ba Arnold kamane oya zala kisima kamera. Bye.